Ale Mobuta za moto, Mombute mokolo mabele, Mobuta za moto, Mombute mokolo mabele, Nzanzu mangesa shikalu betu, Nzanzu mangesa pinaka, Abalola luketwe, Mama elenga luketwe, Ale safari madiba, Ale ala kisinga ninjango, Ale loketo pepe, Mama elenga luketwe, Ale elbi tritate, Omoni angibiye, Bangona Nzanzu mangese, Wana tere poe, Mana tere robere, Tigre, tigre! Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Mon entier Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bon s'abonner belé. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Comme la vérité. Nkumu Africa TV Bon s'abonner massivement Baïbalingara Serge Bon s'abonner dans Nkumu Africa TV. Ale Mobuta za moto, Mombute mokolo mabele, Mobuta za moto, Mombute mokolo mabele, Nzanzu mangesa shikalu betu, Nzanzu mangesa pinaka, Abalola luketwe, Mama elenga luketwe, Ale safari madiba, Ale ala kisinga ninjango, Ale loketo pepe, Mama elenga luketwe, Ale elbi tritate, Omoni angibiye, Bangona Nzanzu mangese, Abegi bino le 5 février, Mana tere poe, Mana tere robere, Tigre, tigre! Tigre! Yembela tigre! Amumbute iko mutu, usibaku Mumbute! Imae muedo boe, Imao, Merci beaucoup. Donc les 5 février. Balola luketwe, Mama elbi tritate, Omoni angibiye, Bangona Nzanzu mangese, Abegi Omoni babinda ko yamba ba paisanda ko za beni, navandika bena fungola porte kala mona kaka, Nzanzu mangese bangona yangi bakoti. Mombute pe za mutu, Mombute na ni mutu, basi ni dupe, mnasema mnafurahi kusikia, mnasema mnanilia sana. Ata vendredi na samedi, bobanja mo vendredi bat baebi na samedi so sali carnaval wana to ezala bien so ko brisker bat maman samedi bat ba sali ka ba brisker biso bando c'est vraiment vendredi que ça se fait entre ça la bien to beta en belande c'est le programme des jours peut-être voilà c'est pour tout même valeur à musique et donc on a linga ba artiste pour tout même valeur ya art artiste jamais ko vanda yo mo boye yo mo bobe ta musique mo ya ofele ka ba pour na sentiment pour vivre des considérer art Susu bazana avec ala mingite tunde ya osete pe de ya cinéma ala mingite nde ma amatite ende ya zo azoti ende na basi. OK, merci. Sana jina ngo Shukrani Nzanzu Mangese na kutala Tigre Lobeso na zana activité les 5 février siku kumia ni Mombute ni mutu na bana nizana msofana bana soutenir ba mutali kwa tena ba president wote bayapa wabunya na ba musicien Lobeso Tigre les ba dupeto yote ya kuni c'est la vérité vive Ouais non moni ya Lobeso te radio te za na ba image les visuel moni Nzanzu Mangese yo mais rapidement ya Congo ba négligera mututi na boto bo mona Yangbi grande star petit na biso ba collègue na biso collègue ko to sala musala moko bango bazali ba wala biso pe na sima to bengi ba le 5 février
na EPO. Bato nyonso tu ya Bunia le 5 février na EPO bato balinga bamona les leaders, la star du moment, Nzanzuma Ngese, Mombute, Zana Erning. Tu vas dire 15h juste. Nasema watu bafie na wakati zuu tusibachelewe, tusiye tunanjaka tuna wakati 15h. Allez. Le bien Fortinal Lelo Fangu, Fortinal Lelo Fangu, du reste de Mokumu. Woma Mukuna Nyawe, Amama Kiesame Kiesege, c'est pays voisin, 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 le président Benji Amiami, il a battelé, il te voit maman, allez des pays voisins, si ça vaut pour aza na souci ayeba place ni na kokwea okwea kata amba moko tikanga na bwaka na umeli mingi shikwa galia bwaka umeli mingi la force mentale hein omoni ya papi matala tala matosa yoka soin tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV monde entier bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV s'abonner belé. Nasenga na population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko wale ma vérité. Nkumu Africa TV s'abonner massivement. Baïbalingara Serge s'abonner dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya le poso. Okoma ki na poso loko ya nyama, loko la ya nkewa, loke se topengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir le poso. Pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont place dans mon corps. Pour faire des benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.